Na yebi ke bopakola na bino ba mafuta na boite. Muna mtapakola ni mafuta na ndako. En tout cas, ezate ke ngande na yebi mingi. Mais lelo na yoko partager les bino. Ndenge ni okopakola mafuta na yo na elongi na yo po o éviter ba problème ebele. Et cause à la mafuta hydratante comme cause à la mafuta éclaircissante ou blanchissante. Ndenge ni nokoki kopakola ya. Bienvenue encore une fois dans Coloris Club. Ils ont toujours un grand plaisir. Il y a qu'à partager na bino astuces et ça la biso bien. Ceux qui m'ba el bosso boyambi biso. En tout cas, on a Coloris Club 84. Tous allez on a pour nous partager, pour échanger na bino na biso sur quelques astuces sur cosmétiques, coiffure, habillement et puis conseils. En tout cas, tout ça on a pour nango. Alors, les lots ndeka na baki na début eza ndenge nyoko pakola mafuta na elongi. Na préciser bien na elongi ndenge nyoko pakola mafuta. Na yebi déjà que opakola no mafuta na ndako wana na yebi depuis longtemps que to banda opakola mafuta. Mais il faut savoir que évolution et yak. Alors, première étape. Et là on a yebi soka osala te so lingo pakola mafuta na o. Kopakola mafuta awa te na contour ya misu awa. Omoni contour nyonso ba sourcil obandi na sourcil la ti place mikua oye esali awa. Esali bulu awa nyonso awa. Kopakola kango mafuta te. Eza la mafuta hydratante, eza l'éclaircissante, eza la clarifiante, eza la blanchissante ekomaka awa te. Raison pourquoi? Parce que awa ezaka tellement fragile, ezalaka exposé dans tous les problèmes. Un d'abord, soza opakola mafuta éclaircissante ou bien blanchissante. Awa comme ezaka fragile, tellement fragile et ezaka exposé facilement na moi po ozana eloko akozipi quand on pas sur la petit chapeau ou bien parasol ou bien opakoli écran solaire ndeko protéger. Mais comme eza fragile, donc okoki kopakola mafuta awa te. Yonga omoni esalaka ke awa nyonso ezalaka noir. Pa batu mususu omoni eko sala eba tampo awa nyonso ayindi tampo pene beti parce que partie nyonso ya elongi ezalaka fragile. Alors pour protéger yango yonga omoni basalaka ba crème ya contour pour les yeux. Équiparate aux peau blanche, peau noire, peau jaune, tout ça non. Équipakate. Non là que c'est ndeni okopa kwa mafuta comme crème. Na ena bongo na crème na ngango esami na miliki na loso na ba produit ba ingrédients ebele. Eza crème hydratante. En tout cas ça va bien pour on pakola ngo na moi. Pour éviter na moi, faut toujours hydrater son corps. Alors nazui crème nanga. Et en plus, elongi no faut ça propre, exacte que elongi ça salto sur pako mafuta non. Ezana tongo, ezana pourquoi il faut toujours bien nettoyer son visage. Ceux qui peuvent nettoyer visage na yo, au tapoter na serviette pour non pas moussa, ko frotter te parce que ozo frotter, yangwana pe et baby ça ko ozo agresser peau. Alors c'est pas bien. Alors, j'espère que vous m'avez très bien. Crème nanga yango. Nazui na o déposer. En tout cas, na déposer déposer crème selon quantité oyo yolingi. Et cause à la crème comme cause à la lotion, ça ne dérange pas. OK? Bomonit na enango na kitisi abu. Bomoni a déposer au monake et kitimba mona miste et mati a likolo. Alors, so ko sala bongote ozui maboko oye obandi ko masser. Et ozo sala pe ozo appliquer. En tout cas, faut sala ba mouvement circulaire. Ba mouvement circulaire et permettant à ce que ba muscle o elongi ezoape énergie. Donc et quoi empêcher pe ça la baride parce que ba muscle on a ezakana besoin pe ya massage. Yango moni batu ba comment osala ba massage. Na suki a nde bomoni yango yo. Alors mukuwa oyo bomoni mukuwa o ezalaka biso a. Donc oko se limiter wana ozui ozo pa kwa mafuta no ozo pakola na ndenge ya kobima libanda kozongisa boete ozo bima nango libanda parce que ba muscle elongi ezaka pe na besoin ya kosa ba mouvement oyo po bango pe ba zo forme omoni donc faut ça là toujours ba mouvement
oye koya awa bomonde na sauté non na ye en tout cas zwa temps ya osala que crème na yo e pénétrer na kati ya poso na yo. Alors na bakisi sous crème pour na kingo po il faut elongeza ka uniforme na bakisi crème pour na kingo tina sima kingo na bakisi po na matoi koto nyonso ya rozo pakola bomoni ba mouvement nyonso na osala. Voilà, faut ça mouvement nyonso tina matoi po tana yo ezala uniforme donc de là jusqu'au là. Erozo pakola tina matoi tina lumpo ezala ta uniforme. Sinon te soko pakoli ka ko se limiter à matoi no ekozana na couleur mususu kingo no pe ezala couleur mususu ndoto no pe ezala na couleur mususu. Il faut toujours que ça là cet effort erozo pa kwa mafuta no ezala éclaircissante n'importe quel mafuta. En tout cas faut ça ba mouvement na nyonso partout au nyonso partie nyonso c'est très important. Alors, voilà, les lois na soukia. En tout cas, ndeka va bobo sanate ko s'abonner, ko partager, ko liker. On continue toujours na style ya naturel.